Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité. Bonjour naba o nyonso bakolanda vidéo chez Mère Fashion de Nantes officiel. En tout cas, j'espère bolamuki bien na tongo lelo. En tout cas, côté nanga na sengi nzambe merci. Ndenge tokomi na journée à lelo. La Chine mokili eza très compliqué. Balobi na vie faut pas kokendeke mbango mbango. Na vie faut pas kosalaka baninga mabe. Nalingi nasala mwa analyse moko boye. Analyse wana na osala par rapport na nyonso o balukelaka Karine Mokonzi. Na nyonso o Karine asalaka toujours mabe. Na nyonso o Karine amonaka bandoki Karine abelelaka bango po bayaka kodéranger na vie na ye. Bomoni tango Karine abanda oloba mutu moko abanda oloba Karine mabe, Karine alukelaka toujours bato ba problème, Karine alingi koloba abangaka mikolo te. Boyoka na natiela bino ba voice. Boyoka na natiela bino ba voice. Boyoka nan. Po bolobi ke Karine nde moto mabe. Le kota fala za derrière eloko. Na le balkamo wana moni. Asala ki conférence de presse na Paris. Là bato basala na chaîne ya Actu du Net wana. Asala ki conférence de presse a posé question pour la Ken Kiana. Albaki ni ngana tinda Ken Kiana finga te. Ken Kiana ndenga azapende nangai. Soki mokona koyoka Ken Kiana fingi moto nga fali na kubengisa epeme nanga. Pe soki otali fali Wana eza mutu lisusu. Eza ondire na bachroniqueur na bajournaliste babangaka ye. Eloko ye mona na alei ni ke azotinda bato bafinga. Era moni ke bakombata na ye wana bazazaza misusu bakomi affaibli. Mbala moko a lâché nani chien mususu o eza kisi nzoka. Eza lokola ke mutu akoloba bolama fere na 12h soka fali abengi na 13h boye abe fali donc eza eyebani ke fali azotinda bato bafinga fere fali ndenge eza wana bato na ba soi-disant ba chroniqueur il faut bapekisa ye eza ye nde aza promoteur ya nini wana babangaka ye mpo na nini ye nde aza promoteur ya biloko wana ye nde azotinda ezomonana zwaka ya kisi nzoka. Bon, so ya banda otinda te. Pourquoi pas akobenga pe kisi nzoka na telefone. Kofinga vérité ça abwite tout ça. Nani pecho so mige nima wana. Oazo finga fere chaque asa les missions zo pena tija Zakari atie po azutan na e mobimba kofinga. Nanga na ebsa na pesa mige nima conseil. Na maramutu boye ba penza mbaza. Boba ngata nzambe mukie kaka ebele te. Millénium. Bangatanzambe mukie. La vie ne vaut rien. Vie oyo tozana ngo oyo ekokufa tokoleka ba Loris bangwana bakena na yemba Loris tena asala ni boete. Oza wana pona ko gagner mlipa il faut finga oza mobali oza makasi oza mayele na mutu oza maboko na makolo obusko oluka mbongo neti na bapoto wana kozwa na kayu na yo na mo mayele na yo. Il faut pas finga X pona Y. Hein? Soyons quand même humains. Hein? Nando kikuto alie mutu na famille. Bakanye ndoki. Ma famille limbisi ebwaki ete. Bon, aga mwene tu fais gola aka congolais. Bokita bomata longwa congolais te. Hein? Eza pasi mutu zo sala boye toni. En tout cas, va me un peu réfléchir plus ou à point de vue dans les. Oui, bonjour. Ezanga Michel Axel. Naza moto ya Braza. Na bengi yo pona yebisa yo que ma camarabina wana ebani depuis kala. Donc na yebite ceux qui osent encourager Fali ou faire. Mengana za na compte ya faire parce que faire ayemba banzembo kitoko kutuko lega ma camarabina oyo. Génération ya Fali eza génération ya bana oyo biso tozo bota na poto. Donc ngana za congolais à Brazzaville. Donc naza épaulé, nazo épaulé faire gola.
fere gola po ayemba banzembo oyo penza esepelisa bato alors banimputu donc c'est pas makambo na bino ya bozoba bakote oyo donc voice oyo natindeli yo lekisa yango boyoka bongo boyeba bakinwa ebele bayebinga kombo na nga Michel Axel na ya poto depuis kala donc bakongole nyonso presque bayebinga bien donc faut botika bablague na bino wana alors donc quand même faut reconnaître moto tango azana nous vivons c'est pas tango kokufa o faire ayamba ke banzemba kitoko non pour l'instant faire aza grave tala si mazonga moto alors boni boye kodi et donc ce que balobeli bato balobeli ba chanteur longo bakolebela fali pona na banzembo nini banzembo ya bozoba wana bakoto yo obatokos wana pe banzembo boyoki vraiment bandeko na biso boyoki bapapa wana bamama papa wana na bapapa mibale na mama wana balobi ndeko ya mobali yo vi na yo ekomi sikoyo ka il faut kodimine baninga kodimine bato misusu kodimine feregola kodimine Karine Mokonzi omoni balobi na mokili tango yo olingi ozwa kaka koleka baninga moma nzambe akobimisa yo na miso ya bato omoni ndeko tika basi bayebi yo okomi pembeni ya suka ya carrière na yo olingi ka omata baninga bamata te yo olingi ka balobela yo olingi balobela baninga te à la fin papa bayebi yo sikoyo il est temps au changer façon na ya musique il est temps otika baninga yo kaka balobela yo eza nini kisi yango osimbi il faut finga bato il faut finga baninga no musicien il faut diminuer baninga no musicien parce que ce que Karine ça fait partie aza musicienne aza chanteuse chanteuse aza musicienne aza chanteuse donc toti ndeko ya mobali tika basi bayebi yo sala miziki na yo bozoyoka bino moko boyoki ndenge bato bakoma olemba bato basi balembi ye bato basi bafatige ye kaka kombo ya bato osali réseau na yo mobimaka bafingelaka yo bato sikoyo ezalaki Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi abanda ofinga bato te Karine nde abanda omoni tango nalobaka na bino Karine amonaki aza moto mabe yango wana abandaki kokrashe ye ndenge nazo repete soki Karine Mokonzi abanda okrashe papa Werason ezalaki mwana mwasi wana nzenga moto abanda otinda ye mais sikoyo bomoni bino moko bomona bapreuve Karine Mokonzi atiki na ye makambo tu atubeli aza lisusu kuna te akomo atrace nzela na ye mais ye sikoyo omoni lokola Karine Mokonzi azolobela ye lisusu te akomi susu aboti lisusu bambwa mosusu aboti banzombo aboti bambwa aboti banyau bakomi kolobela ye azwi bambwa bakomi koganga mais tango sikoyo Karine Mokonzi abanda olobela bomoni Karine Mokonzi azaka très important Karine Mokonzi aza très important na société congolaise et congolais aza très important bomoni lokola Karine Mokonzi atiki na ye barandu bomoni ndenge sikoyo papa Kulutu Liputa akomi ndenge akomi osala baninga akomi ozobola bato bomoni tango Karine Mokonzi abanda otelemela ye est-ce que azalaki suna makasa kosala biloko oyo tango Karine abanda otelemela papa Kulutu Liputa azalaki na makasi sikoyo aengage bambwa na ye parce que ayebi ke Karine Mokonzi aza lisusu te tika na renier bomoni tango nalobaka na bino Karine Mokonzi aza très important bondima Karine Mokonzi la Chine botala sikoyo kuna bango na bango bakoma opotana sikoyo papa Kulutu atindi bambwa bakoma kogangela fere bafana fere gola bobanga te aza eloko te
bobanga te bofinga ye parce que ye azofinga fere azofinga fere boza wapi bafana fere gola bon nasuki kaka wana nalingi nasalaka mwa analyse bino mo boconstate yango bomona yango ke Karine Mokonzi azalaki na raison. Karine Mokonzi aza très important na société ya congolais. Karine Mokonzi aza très important na YouTube congolais. Ye nde mutu asukisaka bato. Bomoni sikoyo bino bato bolobaka bajournaliste bachroniqueuse bachroniqueur baza wapi oyo bazokotela feregola bango nyonso bavandi po papa kulutu liputa azopesa bango ba $10 po balobaka bakotela fere te. Mais sikoyo bomoni soki ezalaki Karine Mokonzi atikaki biloko atiki na ye rando te ye papa kulutu liputa akoloba lisusu akoloba eloko te parce que Karine Mokonzi akosukisa ye mabe. Bomoni yango bino mo bosala banaliste vraiment bomona ke Karine Mokonzi aza très important yango tolobaka Karine Mokonzi aza importante très importante na YouTube à Congo. Voilà la Chine. Ngana yokisa bino ka ba audio wana boyoka bo commenter bo tia ba j'aime bo partager. Allez, ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officiel bye.